Tusamba. Entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masigilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulimu santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo eyeko coïncide na 3e journée na biso ya milulu na biso ya mbotama etata Simon Kimbangu na le 12 septembre 1887. Banda mukolo wana ya mbotama ya papa Simon Kimbangu na le 12 septembre. Tozi bile ya mingi oyo zali kouta na mukanda na tata Nzambe. Pe lelo ndenge touti kolanda Matei oyeleki na banzembo mabondeli pe mama pasteur ndenge autikote ya biso. Maso wana etali kaka mbotama ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu. Biso tozali bana botosi. Tozali kolanda kaka mai oyo batata batikela biso. Yago nde tozali kolanda. Tolanda ki maloba papa mfumalongo papa dangenda kontima. Oyo découverte oyo apesaki na biso tina nini papa Simon Kimbangu abotamaka na date ya le 12 septembre 1887. Kolongola biso na buumbu. Kolongola biso na buumbu. Ngutuka ya tata Simon Kimbangu. Muna mvugu na nkama musi. Lunana ye nana ye nsambwadi musongavo tukatukidi munakiwai katusidi diaka kanga mako katusidi diaka kuna tekoko bonso butekulonga nguba tukatukidi munakiwai twakatuka munakiwai tuka munalumbuki ne keuduka tata Simon Kimbangu kansi twavutuka liaka munakiwai twakala munakiwai kinavo kya diambu da tata Nzambi. Diambu da tata Nzambi. Diambu da tata Nzambi. Kiwai kina kankaka kona teye unu kikina yetu mudamudyanki. Munangyansika kisalu kiani. Munamvua funda de mosi kapa makumole ye mosi. 1921. Ya nivo tukatuka munamana mavanga maonso no matombe. Tukatuka munamavanga mana maonso no matombe. Kadi munangutukani yani nweni mvita yi na kiwai kina. Kitwa kalavo ndio nkanda ndombe kafutu kuna gangu mana makondo lobetela tambudila kaka mjambudi anki kwena iluzituko kansi mnangiansika kisalu muna mvu nkama mosi luvwa ye makumole ye mosi
yani munakiwai kina kakini katukidibutu katuka munakiwai kyantantu nkali ampemba mavanga matombe tukatula mavanga mo maonso no mambi tuzeisa lupina kisalanga mavanga mambi kuna kangi bantu mphasi kuna kangi bantu mphasi kuna kangi bantu muzimphungu kanga muntu mumphungu kimbevu kikotele munitwani kakilendi mani sako kanga muntu mumphungu kalendi kwelako kanga muntu mumphungu kwelele kansi kalendi utako mana maonso no tata Simo Kimbangu mnangyansi kakisalu imana kasima Denge tolobi na 1887 aye kolongola biso na buwumbu oyo abandaki koteka biso ndenge esengeli kasi etekelaki oyo buwumbu ya likambo tata Nzambe ya Satana kolongola oyo makambo mabe oyo tokosalaka yango asengaka na 1921 na ibandela musala na ye tolongwa na buwumbu wana ya kosalaka mabe kosalasanaka mabe donc totika mabe tolanda pole kosala makambo malamu makambo mabe oyo ezalaka koyokisa mutu mpasi koteka ye ekomaki ete na makambo mabe kokanga bato na bakisi bozwi na ye emonana te ata aza kosala ndenge nini azobimisa motoki ya nzoto azwa te kokanga ba jeune garçon na ba jeune fille babala te babota te kosala makambo nyonso ya bosoto yango na 1921 yando yango pekisa totika na makambo nyonso wana kasi kino lelo oyo muke oyo bazali kotika mingi tozali kaka kokangama na makambo wana yango Papa Simo Kimbangu en 1951 tango atikaki nzoto na mulimu bulembo eyaka na bakangami to bankole oyo bakangamaka elongo na Papa Simo Kimbangu koloba ete Papa Simo Kimbangu awa atiki biso akufi na ye biso tomoni mpasi ya mpamba tokosala nini tokokende wapi yango monanaka ete Papa Simo Kimbangu ayi komona na bankole kuna na lowa apesaki bango bokasi na bokasi wana apesaka bango chapitre wana apesaka bango na moyembo ya Yawidi ya David Psaume de David 129 verset 2 yango nde Papa Simo Kimbangu apesaka na bankole tokotanga na biso chapitre wana pe tokobenga bapapa Elebe na Papa Kabemba baya kolimbolela biso chapitre wana pe koloba elingi koloba nini tozali kozela Papa Elebe na Papa Kabemba tokosenga na chorale dirigeant
tolongwaki na boumbo sikoyo tozali kozela nde bonsomi ya molimo kimpwanza kya mpeve tutavingila kya nitu twatambula kandi kyo kya mwanda kya mpeve ikyau kisundidie mpasi kyau kisundidie mpasi. Choral dirigeant. Oh
tata Mokonzi Abule lelo yo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani ete denga longola kabiso na buumbu na 1887 atala biso bandimi mabe oyo tozali kosala yango tozomonela mpasi pamaladi ya ndenge na ndenge eza koyela biso liwa kosakana te pasi ya bozwi ekomi ya koleka mpona nini eyesi abundelaki biso banda 1887 or na molimo ye bango batindi biso na kati na bolingo mibeko misala kasi toboyi kotosa kosalela makambo nyonso misato patata batikili biso yango tala mpasi eyeli biso yango toza kolela epai ya tata lelo tata Simon Kimbangu Kiangani ayokela biso akokisa bilaka na ye oyo andimelaki biso ya kosala ete alongola biso na buumbu tomoni tozwa kaka bana tosali ya bomwana akokisa bilaka na ye oyo ye andimaki alongolaki biso na buumbu ya nzoto alongola biso pe na buumbu oyo tozali koyeba te likambo ya tata Molimo Santo Maso batata basi balobelaki yango soki tolandi maloba ya papa Mfumalongo papa dangenda kontima eke soki botosi te makambo nyonso à partir de l'an 2000 bokomona oyo koyela biso oyo koyela bino à partir de l'an 2000 soki botosi te bokotala oyo koyela bino na kati na mokili oyo koyela bino na kati na lingomba surtout biso na kati na lingomba soki totosi te tala à partir de l'an 2000 kino lelo makambo nini yango tozali kovivre eza koleka na biso yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete action de grâce mesure de grâce mesure de grâce. Oui papa Malodi pesa biso nzembo na komba tata mwana tatu Molimo Santo mesa pa mfuma mbanza na kusenga biso nzembo tokotango na maloba elobi boye basikoli biso bayindo touti musika na bowumbu toto umeli kala na bowumbu basikoli biso tozalaki na bowumbu wana couple refrain elobi boye sikoyo tozozela nini bonsomi na biso tozokozela bonsomi ya molimo makamushi mamonana tata kokisa nanu bilaka bya yo poete mipepe mabe eleki biso basantu bazali kolela maladi kufa bitumba onzala tokokende wapi sikoyo ozali kozela nini po okitisa nguya na yo na bandimi na yo bana botika mabe po molimo azali koya nzembo elobi bongo biso batu toleli na nzembo tozalaki na bowumbu 4400 ans nde toyebili yango ndenge mpe tozokolanda
maloba sikoyo. Papa Simon Kimbangu aya kobotama le 12 septembre 1887. Koteka mutu mwindu esilaki. Na 1921 abande musala le 6 avril. Apekisi mabe totika mabe totika kindoki totika okanga batu na bampungu na bakisi babota te babala te ba jeune basala te ba jeune ba mona pasi ba se développer te. Papa Simon Kimbangu te na 1921 to yoka te nango to yoka histoire ke miala li solo ke miala ete akanga bandoki ba panzana tilelo. Lingoma na esalem yetongami ndeto vandi boy pina mokili mobimba bazoko loba nsoto tika mabe nzembo lobi to umela bo wumbu kala mosikoli azalagite est-ce que mosikoli aya pe aye azali pe akozala libela na libela yango ba lobi na nzembo lobi molimo azali koya tango ya akokuta na poso nini akuta na poso nini azoko sabso rappel était deuxième ki miala ekozonga nzame na biso mwamke otolimbo ya mwana tosi na komata mwana peut-être le santo. Merci papa Maludi kokozonga sika topesi nzela na papa pasteur bakoka kotanga chapitre wana pe kolembola elingi koloba nini toyebi ke ngonga ekei kasi malamu tokende na likambo oyo tokozonga na yango bisika tokofandaka toke Yerusalemi toke nkamba makambo nini tozwi kuna oyo kobikisa milimo na biso to mingi tozali kobunga na kozanga koyeba toza na elembo tata molimo santo kasi toza kokende na ba influence ya mokili na kati na lingomba tozolanda ba influence ya bandeko o toza na bango na kati na lingomba oyebi te likambo nini ye akanisi po ete amema yo na mopepe oyo esengeli te yango toza kopesa nde matei toza kopesa matei suka ya nzembo ndenge bauti koyemba na dirigeant tozali kosenga tata molimo santo akitisa nguya na ye pwete eya kolongola milimo ya batu oya mutema mabe pwete oyo balandi ye na solo bakoka kosepela nguya wana eya bieya te yango tata molimo santo papa Simon Kimbangu kyangani biso moko nde toza kosenga biso moko toza kosenga eya te esoka kitisi yango ezwi yo faute ya nani biso moko toza koyoka te we papa pasteur. Merci Kolo na kopesa biso maloba na komona tata na mwana pe tata molimo santo tolandi exhortation ya Nkolo mpe apesi biso chapitre donc de totangi yango na kati la mokana ya banzembo la psaume 129 apesi la verset 2 toko kitabuketi la verset 6 mpo ete
to compléter pe maloba nyonso oyo ye awuti koloba na biso. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Loyembo 129. Tobandi la verset 2. Mutu lango balobi banguna balongi Israël te. Ntango nazalaki nanu elenge banyokolaki ngai mingi kasi balongaki ngai te. Bapasolaki banzela na mokongo na ngai lokola oyo bapasolaka na bilanga. Kasi Yawe azali bosembo akati basinga oyo banguna bakangaki ngai. Bato oyo bayinaka siona bayoka soni. Bango nyonso bazonga sima. Bakoma lokola matiti oyo ebotaka na likolo ya bandako oyo ekaokaka liboso ete ekola. Le verset 3 etikali biso ngotokotanga na bandako. Na kombo na tata na mwana peli mosantu totangi nzembo ya bayuda ya 129. Nzembo wana ezali loyembo ya kobuta na Yerusalemi. Bana Israel tango bazali komata na Yerusalemi nde bazali kokanisa bipai bango bautaki to bakoko na bango nini bamonaki. Pasi ezalaki bakasi konyokwama ezalaki makasi. Balobi kutu basalaki banzela na mikongo na bango lokola oyo tosalaka na bilanga. Elakisi ete kobetama konyokwama kozokisama na pota na fimbo epai na bankoko na bango. Yango wana bazali kokumisa Nzambe mpo ete asungi bango abosani elaka na ye te oyo apesaki na bakoko na bango mpe alongisaki bango. Bayini bakufaki soni bazongaki bakompare bango na matiti ekauka oyo ezali kodika moto. Batata ba mama likambo oyo tata mfuma mbanza sonyanzela uti koyebisa biso likambo na mpe ezalaki katikati na biso. Bankoko na biso balelaki tango molai toyebi ete banoko babelge bakotisaki biso boumbu na biso probablement na kati na mokili na biso ya Congo pendant 80 ans ezalaki pasi kolela pe kosuwa mino. Lokola bankoko na biso balelaki bingi na pai na Nzambe ndenge akobeli biso yango na Isaïe chapitre 19 verset 20 à 21 ete tango ba Egypte bakolela makasi epai na Nzambe na bango akotindela bango mobikisi pe mobundeli oyo akobikisa bango pe akobundela bango. Ya solo likambo na esalamaki katikati na biso ndenge pe nkolo Yesu ayaki kobetela yango sete na Jean chapitre 14 verset 16 à 17 ete solo musala oyo tosali esili te esengeli tokende kosenga epai na tata atindela bino mosungi oyo akofandela bino libela oyo akosalisa bino na makambo nyonso moyo eza na bino mpasi. Likambo wana eyaki kokokisama epai na biso na le 12 septembre 1887 awa na mboka Nkamba na kobotama ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu abotamaki le 12 septembre 1887 awa na Nkamba na sima na minyoko makasi makasi parce que ndenge bazwaki mokano kokabula mokili na biso na conférence de Berlin en 1885, 2 ans après, parce que le projet est vraiment macabre et c'est là qui est à la bonne côté. Nzambe azwaki mokano ya kokitisa tata molimo santo awa katikati na biso. Tata molimo santo yaki katikati na biso tolandi yango na maloba ya tata Ntsonganzila ete traite de noir to musala ya kotekisa biso bayindo esilaki wana yango ilakisaki deja te tozwaki indépendance na kati na biso pamba te boyei na ye esikoli biso po te tozalaki na molobeli te nani oyo azalaki na nguya to ndenge nini mosala wana esilaki na bango
sans que mutu azwila bango fimbo. Donc ezalaki nguya ya tata Nzambe. Lokola mission ya papa Simon Kimbangu ezalaki kobundela pe kobikisa biso abandaki mosala na ye na 1921. Banzela ya bakoko ya Israël balobi na kati na mukanda na bango emonanaki na fimbo oyo papa Simon Kimbangu azali kozwa mokolo la mokolo 120 coups de fouet to 240 parce que bazako doubler bazako beta ngo mbala mibale esalaki bapota esalaki banzela na mokongo na ye alembaki biso te andimaki yango kino 30 ans na kati na prison nde aye kotika biso tolandi ndenge papa uti koloba batata na biso ntango bayokaki likambo na 1951 epesaki bango mawa na motema désespoir elikia na biso nzete esika tozala koyeka ba ezali lisusu te suka na biso ekozala boni na mokili musika oyo biso toye babi ayeki kobimela bango na 1952 na lowa nde apesaki bango mokanda oyo tata apesi biso totanga lelo ezalaki mpona kolendisa bango ete Nzambe akotika bango te Nzambe azali kaka Nzambe akozala na bango ata na nzoto aza na bango te me na molimu akozala na bango kaka akosala makambo mileki solo emonanaki bongo na le 30 juin na 1960 tozwaki indépendance ya nzoto indépendance politique na nsima ya bafimbo ya papa Simon Kimbangu na nsima konyokama mpe liwa ya bakoko na biso kasi banda ntango wana tomoni te progrès ezali kati na biso te bonsomi ezali kati na biso te kasi mpona nini bonsomi ezali kati na biso te parce que tokabwanaki na bango na moi tozwi indépendance badrapeau epepi likolo kasi na butu tozali kotambola na bango elongo tozali kokontinue kosala na bango misala ya butu nzoka nde esengeleki na biso lokola tokabwanaki na moi tokabwana mpe na bango libela na butu me kasi na moi tokabwani me na butu tozali kosala na bango misala ya ndenge na ndenge surtout magie na confrérie nango nyonso ezetondisami katikati na biso yango nde ekangi biso nzela mpo ete tokoka kozwa développement katikati na biso batata bamama Nzambe oyo apesaki biso bonsomi toyebi ye te tolingi mpe koyeba ye te tozosala effort moko te me nzoka nde ye nde moto azali na nguya ya kobimisa biso na basituation oyo nyonso toza na yango oyo ndenge abimisaki biso na ntango wana oyo tozali kowa situation politique lelo na situation spirituelle to indépendance spirituelle ndenge nkolo auti kosenga yango na nzembo ye nde moto azali na mabomba biwana me kasi tolingi kondiyeba ye te me soki tokende na ndakisa tokomona ke solo te ye moto azali na mabomba biwana nazwi exemple moko parmi tant d'autres il y a écriture négro-africaine écriture mandobe botala nano inspiré na yango oyo azwaki écriture wana niveau d'étude na ye ndenge balakisaka biso kuna na cours ete azalaki en 3A3 na mécanique mais azwi likambo oyo ya monene oyo mutu mususu akanisaka yango na mokili te na nguya to na elakiseli ya papa Simon Kimbangu akomi docteur professeur de l'université batata babama likambo wana ekokomona na kaka Nzambe kaka kokosala yango soki totali ba conférence na ye tokoyeba mais kuna na écriture wana Nzambe ya papa Simon ayebisaki ete à partir ya bachiffre oyo mibale 5 na 2 yango nde kozala base ya bainvention na bino est-ce que totala est-ce que toyekola yango na biso no toza na kati na temple lelo so totuni est-ce que biso nyonso tosi tokokisi koyekola écriture mandom wana nde négligence ya monene ya pai na biso bato mwindu eloko ya bato mususu tokokanga yango tokomisi yango lokola ya biso kasi oyo ya biso moko tomona yango pamba négligence na biso nde yango wana eza kozokisa biso nsima banjelu bazopesa biso nzembo nkolo auti kosenga nzembo na corps de dirigeant bayembi yango toyoki baye kolimbola yango na lingala indépendance spirituelle ye nde akopesa biso yango akokitisa nguya na ye abime tolongola mabe est-ce que tozwaka yango en considération et tozwaka yango na compte est-ce que tosalelaka yango sika tokosala nini eyano ekakuta na lola te papa mfumalongo papa diangeda kontima apesaki biso deja eyano na motuna wana oto mitunaka Matthieu chapitre 6
verset 33. Dans Matthieu 6, 33, papa Diangé Laloba qui était tout Luka liboso bokonzi na likolo. Oyo no se tikali et kopesa na biso lokola cadeau. Mais muntu oyo akopesa biso kola kisabiso nzela ya kokende ko luka bokonzi na likolo et sengeli auta pe likolo. Aya na se pota la kisabiso nzela. Iya zaki likolo ayaki na se pota la kisabiso nzela ni to koede poto koma na likolo poto zwa bokonzi ya likolo wana. Keke nzambe atel misaka kapita oyo akosala musaka ota musaka bango keke oyo mine epesa mina papa Simon Kimbangu lelo tomoni ye na nzoto ya papa Simon Kimbangu kyangani. Est-ce que tozali kotosa oyo azako yebisa biso tosala makasi esengeli totosa parce que azako loba biso totika banzela oyo ya mokili biso toza bato ya mokili te tovandi na kati na mokili me toza bato mokili te pesi towutaki na lola papa Diangé alobaki te soki owutaki na lola te okoko kozalaki mangiste te soki totalako mpe na kati na mokanda ya Jean chapitre 17 verset 16 ete biso tozali bato ya mokili te lokola toza bato ya mokili te misala nyonso oyo ezali na kati na mokili ekoki biso tokoki komonana na misala wana te parce que toza bato ya mokili te ba oyo bazali kosala yango baza bato mokili tika basala musala ya bango mokili bakufa na yango mais biso tozali bana ya moi bana ya pole tokoki kosala musala mokili te po toza bato mokili te. Indépendance spirituelle tolanya bona nzemu yango ezali nini indépendance spirituelle ezali nguya oyo boto to libota moko bakozala nango mpote bazala indépendant bazala na bosenga ya bato mosusu te ndenge tovandi wana nyonso toza kosalela euti na mikili mususu donc kino lelo tozana na kokangama tozali vraiment na indépendance spirituelle te na yango poto zo indépendance spirituelle esere na biso tolanda matei oyo tata sa kopesa biso tokangama na matei na ye tosalela yango totosa yango tokomona ke oyo nyonso kozala biso bosenga akosalela biso yango mpe akokokisa biso nzela ya indépendance spirituelle bolingo mibeko pe misala papa Diangé alobi a résumé Bible mobimba soki tokangami na yango alobi ezali lobi ko na biso tolandi nkolo alobi ete pona tina bolingo bato mingi bakoti na cimetière bato mingi bakufi bato même bato oyo bazala mayele bako apporter biso en plus tobomi bango na ntina kozanga bolingo na mibeko eseka na biso tokangama na mibeko po yango nde komisaka pede bida nzambe na Proverbe chapitre 28 verset 9 balobi oya longoli litoi ne na nzela na mibeko libondeli na ye pe ebwakami bo biso tosolanga na nzambe na nzela na libondeli na ngai ebwakami siko tokosola nzambe ndenge nini akopesa ngai ba révélation ndenge nini seke tosala makasi na mibeko na tata nzambe ezala mibeko lilingomba ezala mibeko oyo tolobaka mobeko Moïse tokangama na yango intérêt na biso ezali wana misala surtout misala na bilanga société ya liboso tata nzambe asalaki na ntina wana tozali komona tata sa ekokangama na tolo na peto bokola Genèse chapitre 1 verset 28 alors soki tozwi d'abord indépendance même pona kolia kaka oyo ya molimu ekoya na yango moko mais mutu soki alete ata oteye banda tokona pokwa na kolika koyoka na yete yango na pote tokokisa makambo nyonso batata ba mama tozali koinsister tokangama na tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu kyangani ye autaki likolo po talakisa biso nzela kuna ezulu ya kala ya fila banza mokolo ya kisa kuna kwa se soki tokokangama na ye ma secret wana ekozala kati na biso tokosambela mingi tobatela mibeko na nzambe tosala meloba na ye manso tosala mposa tokozwa nkolo na telebi wana na koba tata mona pele mosanto. Na komona nzambe tata mwana tata molio mon centre merci nkolo pona liloba mo
mombo soki balobi moto azali mombo elingi olekisa nini papa ki mbango abotami mpo alongola biso na kati na kibomo mombo azali moto azali ko se dépendre na ye moko te mombo azali ko se dépendre totalement na nkolo na ye aza libre te mombo aza moto akoki komisalela ye moko te. Pourquoi? À perdre l'identité na ye, à perdre dignité na ye, a commis simple marchandise. Bakoki koteka ye, bakoki pe kosomba ye. Bakoki kosalisa ye misala oyo eleki na capacité ya nzoto na mpe kaka na tina na misala wana mpe akufi na ye. Mombo azali moto bakoki koteka ye na mbongo. To moto bakoki sala troc. Ndenge ezalaki na bankoko na biso bautaki awa na Congo na côte angolaise bakendaki na États-Unis le 20 août 1619 basalaki troc bakamati bato mwindo baombo bapesi bango kuna na Amérique États-Unis na Virginie na Hampton. Kuna bapesi bango los, bapesi bango filet de pêche, bapesi bango bandobo, pe bakamati bato bapesi. Donc motu a commis na valeur ya ndobo, a commis na valeur ya filet de pêche, a commis na valeur simple marchandise dignité, bakoki pe ko changer komo na ye. Bakamati komo bapesi ye komo mususu. Azali marchandise sans valeur. Valeur na ye kaka oyo ya mbongo moto akozwa batata ba mama soki oyebi qu'est-ce que ba eloko nini ba bengeki mombo donc okoyeba ntina oyo tata ke mbango lelo tozali ko célébrer mbotama na ye okoyeba ntina ya bonsomi oyo amemelaki biso bana mingi babotami après l'indépendance bamona te oyo ezalaka na ntango na Belge bamona bayebi te qu'est-ce que c'est que la traite négrière etc. tout ça yango wana makambo na tata ki mbango baza kozwa ngo na mozindo te ndenge parce que kibomo ezali mpasi ya mama batata bazalaki komema bankoko na biso kuna na Amérique avant bakoma na côte po bakina koteka bango aza ko vérifier quantité ya marchandise na ye ndenge ba pêcheur ba vérifier ka mbisi oyo ezali na kati na bwatu azali ko calculer ba prix oyo ya koteka ba mbisi wana abani kotiala bango azali ko vérifier soko alobi fongola monoko yo fongoli batali monoko na yo ezali ya kopola abia wana kozwa te eloko moko ta beti yo coup de pied okwei na balé et puis ba requin baleyo bakina kofunda na nani molobeli azali te ndenge pa pasteur alo molobeli azali te ba requin baleyi soki amoni pe mokongo na ba makwanza tout ça on oublie qu'à traverser qui ba mer et tout ça sans se laver tout ça mais mokongo na ba kwanza tali kaka abinga na kozwa nini nao abwaki ye na balé par dessus bord et puis ba requin baleyi océan oyo ezali le plus grand cimetière des esclaves de noirs. C'est le plus grand cimetière au monde, il y a des esclaves. Alors Moïse a zalé koloba. Tant que Moïse a zalé koloba, Psaume 90, a zalé koloba. Pas sûr que biso tout le monde, surtout le koloba juif. Et ça la motobine, et ça la juif. Toboni passe. A eu plus jamais ça. Bana na biso ba mona yangote. Yangona tata ki mango. Alobi biso toko kangama toko mona passe po bano bazali na sima ba mona te. Passe et tout mawana e bana na tata ki mango e banda na ba papa bango misato te kino na mokolo mwa lelo okomona tata Simon ki mbango ki angani aza kolala o passe yo aza komona passe yo papa mfuma mbanza azali komona sacrifice oyo nyonso souci bana ba mona te passe yango na papa lobaki 300 ans d'esclavage ezala lisusu te parce que esengelaki basalela biso bato mwindo ndenge biso tozala ndenge baborigène kuna na Australie mokili ezalaka ya bango ezalaka lisusu ya bango te bamindele babotola yango nyonso tu mpasi wana tozongela lisusu te brièvement voilà ce qu'on appelle l'esclave.
Vous êtes un esclave, vous êtes une marchandise, vous dépendez totalement de votre maître qui peut vous faire de vous ce qu'il veut, à changer combo, à changer d'identité, etc. Tout ça, vous avez liberté, passe, na passe, kaka, kolela na kolela kaka. C'est ça être un esclave, une marchandise, chosifiée, tina mon côté. Bako sale na yo, oya kamati ateki na oya ateki na oya ateki na oya, tout ça, voilà. Esclave. Sanza oya septembre, papa kimbangwa yeko botama. Tozali na botama ne a memeli biso ndenge nkolo auti kolobela biso. Sanza esclave totanga ka Bible. C'est le 6e mois où ange Gabriel ayaki, selon le calendrier juif, c'est le 6e mois où ange Gabriel ayaki na maman Marie pour annoncer ye botama ya nkolo Yesu. Donc septembre ezali mois où tata molimo mon santo ndenge ange Gabriel molimo mon santo akoya epai na yo mpe okozwa zemi mpe mwana kobotama na kozala mon santo. Lelo tata molio mon santo ye moko alati nzoto na 6e mois yango mois oyo. C'est le mois de la conception immaculée du Christ. Donc on a fêté le 25 mai l'année prochaine Noël mbotama ya nkolo, la conception part de septembre, le 6e mois. Donc ce mois, c'est le mois Bazali ko préparer à un grand événement, le retour à l'Éden, le retour au paradis terrestre, le retour dans citoyen à Nouvelle Jérusalem, Jérusalem céleste. Préparation, il faut y aller makasi. Limo ezali ete moto azali kozwa makoki la capacité, la maturité de dire non au mal. Il faut motu azwa capacité, azwa nguya, aloba non. Likamo ezali mabe na koki kosala yango te. Okoli na molimo. Okomi maintenant libre ya jugement. O ezali mabe na kosala yango te. Ata esali yo passe, tu dis non. Je ne fais pas ça. Au moment où perdaki, tata molio mon santo ayi pour azongi sabiso nesika o biso tozalaki ya yambo, le paradis terrestre, la nouvelle Jérusalem, l'Éden. Mais likambo esala baka kuna nkoko na biso bazalaki na capacité te ya koloba non na Lucifer. Ah pesaka kanalia allez. Tango ya allez makambo nyonso to e baby. Donc biso bakimangiste mateyo yo papa bazali ko pesa biso bazali ko préparer biso à un grand événement, le retour à l'Éden, le retour au paradis terrestre, le retour dans tozala ba citoyen ya Nouvelle Jérusalem, Jérusalem céleste. Préparation, il faut izala makasi. Donc bazo préparer biso. Indépendance spirituelle, il faut tozala na capacité de dire non. Il faut nanzot, jeune, il faut nanzot ozala libre, ozala libre. Ce côté na kamate exemple, Genèse 39, verset 7 à 12. Tala Joseph, moi si na Potifara, patron de Naïe. Biloko nyonso tu abi to sangisa nzoto na yo o nyonso to ezali yo alobi non bon koko biso to salaka yango te. Indépendance spirituelle tozali kozonga na bon koko ya tata kimbango bolingo mibeko pe misale ko kozala slogan te. Non, je ne le fais pas. Botanga bino moko. Genèse chapitre 39 verset 7 à 12 dit non. Mais c'était une très belle femme, une très jolie femme. Et ndako kitoko biloko nyonso tout sangana, tout ça c'est à toi. Dit non, je ne le fais pas. Kimbangiste, il faut qu'on ait la capacité de dire non. Nako sale kobote, nako yibate, nako bomate, nako sala mabete, ndenge nkolo alobi, misala o ya molimo, nzela mokuse, non,
je ne le fais pas. C'est cela, l'entrée à l'indépendance spirituelle. Non, je ne le fais pas. Soit $100, non, je ne le fais pas. Tata na biso bon koko na biso makambo yo ezalaka na biso te. Oboyi pe, oboyi. Tous à la lokola Daniel, na Daniel chapitre 6 verset 10 à 29. Balobi yo bosambela kaka nzambe oyo ya Belteshazzar ya bokonzi habite ngana kosa ngai na kokumba maikeko wana te. Okokuma mate batu nyonso to ndenge nkolo alobaki batu moke bazali na botosi mais belé na batu bazali na botosi te. Abi non, je ne le fais pas. Et ben makia kilo na kati na libulo bankosi. Mais kobima na ye na libulo bankosi parce que Darius atango ya retourne nzambe na yo oyo samela kibati, c'est-à-dire ko kangana nzambe na yo oyo na 10 heures au bondel elongelo kaka na Yerusalem na 12 heures au bondel elongelo kaka na Yerusalem na 15 heures au bondel elongelo kaka na Yerusalem nzambe na yo sambelaka Daniel kuna na libu nzambe na yo sambelaka na molendo kangana ne kibati ndenge mami kala sala ekoloba okangana na ye eskabikisi yote. Ario nkolo umela na yo nazana likamo na nzambe na ngai te naza pe na likamo na yo te. Et c'est que yo zali abomo oui nazali langa bo bolongola libanga balongoli libanga noki Daniel abibabi bankosi basali pe lokote abi nzambe azali nzambe na solo sika boye nguya ezali koya mokile mobimba esengeli bayeba ete tata kimbangu tata molio mo centre na Europe na Amérique, na Asie, na Océanie, mokile mobimba, il faut basakola ki yazali molio mosao. Tala Daniel ndenge ya salaki. Alobaki non. Na kusalote, na bonkoko na biso, ekeko yo na kokuma mela ya mote. Aboyaki. Est-ce que yo boyaka masumu? Est-ce que ngana boyaka masumu? Nzamba zali na pose ya bilome wana. Bako moni sa lokumu na ye. C'est cela l'indépendance spirituelle. C'est-à-dire, influence ndenge nkolo alobi, influence abaze miso yo nyonso to kolanda te moto yo akosa makate na influence ya oyo uzako wuta ba réseaux sociaux azako yoka mate ya azako kuna ekuna balobi boye okomi instable spirituellement mais nzamba ko lakisa monene ne tokanisa lokola ndenge salaki Abednego, Sadrak et Meshach baboyaki même ata bakenaki na etumbelo na moto mais baboyaki après babimaki kuna moto esali bino eloko te esali biso eloko te. Abi nzambe na kati na mokilo tokosambela nzambe mosusu te obele nzambe Abednego, Sadrak na Meshach kibati bakanganaki motu. Tango biso tozwi indépendance politique batata na biso balobaki biso totonga lingomba et totonga Yerusalem biso nyonso tu elonge na biso totalaka Yerusalem alobi nini e Yerusalem yango yo nde mokolo malelo tozali tata Simon Kimbangu Kiangani na motema na yo. Est-ce que tata Simon Kimbangu azali na kati na motema no solo ndenge Bible lobi? Est-ce que tu fais de ton Dieu te délice o sepelaka na ye o kangana na ye o zali bomoko penza na ye? Est-ce que yo o talaka obele Yerusalem ezala boto ezala moy makambo no nyonso to kaka na Yerusalem? Est-ce que yo talaka kaka Yerusalem makanisi no nyonso kaka na Yerusalem? Soki ezali bongo indépendance spirituelle nde tozali kokende kuna. Mais batata ba mama ndenge nkolo alobi faute de temps toza kosilisa na likambo oyo. Batata ba mama mardi tolanaki nkolo ndenge ya alobaki tokamata ndakisa ya mama Muilo akanganaki na tata Kimbangu ezalaki po mobali nete mais akanganaki na solo le 2 octobre 1921 azalaki na bibon esalaki ye passe bibon
moto akosalisa ete bake kozwa docteur aye docteur alobi kasi toyokaka mobali na yo oka batioli baza ebele na mokili mobali no aza kosekisa bibemo asalaka miracle akoki kosalisa yo mwasi na yo te. Mama mwila alobi docteur nzambe akotika mobali na ngai te akotika ngai te akotika bana na ngai te nzambe mpe akotika moto oyo asalelaka ye te kasi yo kende na yo. Batata ba mama ata pasi kanga motema kondima na yo ezala ndenge yo ndimelaki eningana te pona pasi. Tout est possible nzambe, tout est possible nzambe biso tosambelaka azali nzambe oyo po bato nyonso to bakana me monganga yoyo yo lobi na monganga ken sika boyo kosuka ndenge nini abi na ba papa tosambela mabengi tata kimbangu aye tango tata kimbangu aye alongoli bibon esili monganga tango ye ayoki abi wapi bibon ezali susute sango bref ba beta mama mwilo d'ailleurs lobby et le 15 septembre jour d'arrestation mama mwilo bakanga qui est le 15 septembre na papa dialunga na papa diangera na mfilangari le 15 septembre 1921 tata Kimbangu c'était le 12 mama mwilo le 15 lobby lundi ba beta ye film ko sakanate aucune réponse à mama mwilo et c'est la réponse à biso surtout ba kimbangiste atabo betinga fimbo atabo sali nyoso tu est-ce que bino kokoka kolongola likambo eza na motema na ngai kondima na yo kibati na tata Kimbangu na tata Simon Kimbangu kiangani moto akoki kolongola yango ezali te yango wana ezali koloba qui me séparera de l'amour du Christ nana kokabola nga na nkolo tala kondima bilomene wana sikaboye papa diangenda tikelaki biso lettre circulaire. Et allez résumer au Yonkolo a été kopesa biso. Lettre circulaire le 17 mai 1992. Merci. Lettre circulaire, misala nyoso tu ya molele bato ko kanga bango ko sala bango pasi boy babota te basala te boy ba tu ba komela ko abizengi ba homo na mo côté kaka milimo na bato ba montre ba bikre ba nene ya magie tout ça ba biloko wana ndenge nkola c'est résumé na kata lettre circulaire o permettra ki biso to senga bolimi sali sumu na dona Eve to senga bolimi c'est d'accord. Mais maintenant, tokomi na 2025, pardon. Pas plus tard que mardi, Tata Molio Monsanto a rappelé Bissoli Kamouane. Et tikali moke, ma belé ko sanza batu mususu. Mpase ko zala batu bako lokali wa. Ezali na Apocalypse chapitre 9, verset 6. Apocalypse chapitre 9, verset 6. O lokili wa mabele sanzi yo o kwei na moto alobinga na yote pendant 5 mois mpase kozala na kati na bato kozwate mabele alobinga na ndenge salaki na Pilate abi ngana na ntina mokote pasi ya ndenge wana mais kasi yo salaki indépendance spirituelle ezali na ba conséquences ya makasi totika mabe to sala malamu po ete nzambe et pas y passe koya biso to mona yango te to yoka kaka kasi biso to mona esemo to sala na botos makasi et to kangana na nkamba Yerusalem to kangana na tata Molio Monsanto papa Simon Kimbangu kianga na solo na motema ndenge mama mwila lobe est-ce que bokoka kolongola moto alongola tata Simon Kimbangu kianga na motema na yo te kibati osala tango nyonso comme Daniel nankama Yerusalem na bolingo na mibeko pe na misala kolona mpe kobokola ya mwana nde eko netola biso tokozala bato ya esengo na komona tata mwana tata Molio Monsanto. Merci papa pasteur boui kozonga na bino. Manso wana pwetezwa bosomi ya mulimo tozala makasi na mabondeli pe topesana pe maboko po mingi bazali ya kokangama na minyololo ya Satana bamipesi mingi
na oyo pe etali ya mabe bisengo ya mokili topesana maboko na mabondeli oyo batata batikali kolakisa biso yango nde tozali koloba oyo balakisi biso te tokoki kosalela yango te. Papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima, aye koloba ete likambo oyo nakolakisa bino ete na mboka ya Angola ezalaka tango nyonso na retard ya likambo ya tata Molimo Santu. Kasi nzoka nde pe bayebisaki bango wana papa Diangenda oyo etali bozwi na yango yebele ya mingi esika nyonso bokokende bokozwa yango kasi botia molimo na liboso molimo banda mama Kimpavita alobelaka yango ete bokozwi lango na Yerusalemi na nkamba kasi wana maloba papa Diangenda bandeko na biso ya Angola basosolaka likambo wana te eke ya molimo bakozwila yango na nkamba bakoya kososola tango nyonso na retard kolobete buwumbu likambo wana mama Kimpavita mtalobelaki yango okulandela yango na Yerusalemi bayebi yango malamu ndakisa wana papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima ye banda na 1931 akendaka na mboka Angola na Mbanza Congo kasi oyo bakendaka na ye noko na ye tata Lukuba bakendaka na kosomba biloko ya kolia kola kino lelo oyo musuni ya mpakasa ekozwamaka toujours na Angola soki basombi kuna baye nango na RDC nde bazokoteka bapapa bazomema bango lokola bana mike mpona komema marchandise basombi na bozongi bake kolaka sikoyo mokonzi ete toyaki awa toya kosomba biloko sikoyo tokomi kozonga Zingaku amoni papa Diangenda bongo oyo nani oyo mwana ya suka tata Simo Kimbangu asili kaka mutu ya boye ya munene yozo mune mwana muke po aza kobenga yo noko kasi aleki yo na makambo nyonso oya kolakisa yete epai na ngai tuka nazwi yo mitifu pe asengaka bolimbisi na papa Diangenda nde bayaka na 1933 ndenge papa Diangenda akendaka na boma esika papa Kulutu azalaki me lokola likambo wana yango tokomonaka solo tolongwaki na buwumbu na 1887 kansi Angola ezalaki toujours na buwumbu mpona nini basosolaki likambo tata Molimo Santu te oye utaka pai na bango yango imonanaki ete na 1956 mokano ezwama ete ba eta nyonso ba Afrique noire donc bisika nyonso batu mwindo bazalaki bakoka kozwa indépendance yango emonanaka ekobandaka na indépendance spirituelle donc bonsomi ya molimo
yango ebandaka na RDC awa na Lingomba tata Simon Kimbangu. Mais ndenge makambo na ye nyonso ebandeli ezalaka na Brazzaville. Yambo awa bonsomi ezwama ya mulimo ebandaka na Brazzaville na 1958 wana bakolon bazana nukuna yango tososolaka makambo tata Simon Kimbangu biso bandima tata Simon Kimbangu na 59 awa na RDC ezwami na le 24 décembre kasi na Angola eyaki sima makasi na 1974 pe kaka na makasi ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima tango nyonso na bososilu ya molimo na Angola bazalaka toujours na retard pona nini batiaki nanu oyo ezali bozwi na liboso. Na 1974 Lingomba yeko bima papa Diangenda sali mulende était indépendance pe ezwama kuna papa Diangenda kendaka kuna pona likamwa indépendance yango la 1974 wana tango Lingomba ebimi na 75 enfin ba yekozwa indépendance kasi bandimelaki papa Diangenda te bandimelaki papa Diangenda te balobi ete bik na biso mutu esali likambo po ete tozwa indépendance bamikolo oyo baza na kati na Lingomba toyebi likambo yango malamu ni papa Diangenda alobi bik na bino esali makambo kasi likambo te bozo sosolaka tata te likambo te yango ebandaki komona ke makambo nyonso ya Angola na retard pamba te awa na RDC bonsomi na 1960 simande eke na Congo Brazza mpasi mingi tala Angola passe à traverser de 1960 jusqu'à 75 on a pas besoin d'indépendance talent passé ndenge pona nini baza kososola kaka tata te ni papa Diangenda alobaki ke tango nyonso Angola ezalaka na retard na likambo oyo etali tata eza mwa mpasi yango imonanaki ete na l'an 2001 wana papa Mfuma Mbanza aye kobengisa ba mouvement nyonso epwe teto ya kotonga Yerusalem abandalaki na Faki na le 6 juin kasi papa Mfuma Mbanza azeli Faki Luanda to Angola bamonanaka te papa Nzinga o azalaki munganga papa Mfuma Mbanza azalaki angolais atunaka papa Mfuma Mbanza papa ndenge nini Faki Angola ezomonana te papa Mfuma Mbanza ayebisi papa Nzinga yo oza angolais bo sala makasi na kobondela bo kino lelo yo tata bino batu bobikolaki ye kasi kino lelo yo bozali koyeba ye te ke Mulimu Monsanto aya awa na Nkamba tango wana le 16 août papa Mfuma Mbanza alinga tika biso papa Nzinga alelaka lisusu oyami ba musicien nyonso le 6 juin sikoyo tokomi na mois d'août papa ozali kokende wana Angola olobi nini papa Mfuma Mbanza alobi ete bango na likambo tata lokola bayaka toujours retard bakoyakaka kasi soki baye
tata donc papa Simokimba Nkiangani ayamba bango akotisa biso na bakotisa bango na mausolée babeta musique ya koleka ata 3 jours babita kaka musique na kati ya mausolée kuna lupango ya mausolée po ete tokoka kolimisa bango na likambo ntango nyonso Angola likambo na ye ya tata Molimo Santu ezalaka toujours na retard bakososolaka likambo ya tata toujours na retard faki Luanda oyo bazalaka na tango wana bayebi likambo yango malamu nyonso wana lelo toza na papa Simokimba Nkiangani tozala pembeni na ye tango nyonso pona botongi toyoki ndenge akateli biso ndenge nini tokotonga toyoki ndenge papa Mfuma Mbanza alobaka abandeko na biso faki ya Angola donc tolinga te awa papa Simokimba Nkiangani akateli biso bandako kotonga tozala na retard wana biso tozokomona mbongo tango nyonso kasi likambo ezali ya molimo na tango toza kopesa retard na misala oyo papa Simokimba Nkiangani azokopesa biso moko tozali kompesa retard na likambo tata Molimo Santu to likambo tata Nzambe tozala kaka ya bokangami kaka na makambo nyonso misato bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambudi kwa tata Nzambi muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela